sénateur avec Joseph Kabila. Oza censé tout le temps communiquer. Nengo oza bongo donc oza censé kopesa kabiso au Twitter tout le temps oza censé koloba il faut loba. Bat bazo koselo makambo mingi. Bat bazo koselo makambo. Oui, bat bazo koselo. Oui, bat bazo koselo makambo parce que azo lobate. L'homme prudent voit le mal de loin. Après ça que Timatom, mutako ko tchesu libenga maboko na libenga leta. Pas après la présidence Moïse Bezate. L'homme prudent voit le mal de loin. Pour ceux qui connaissent Salamaki pendant début à mandat à Joseph Kabila en 2006, que non, mutatia maboko na libenga leta, kangaye, ata ozong sambongo te mais kangaye bébé se caché judiciaire. L'homme prudent voit le mal de loin. Pour soutenir le chef de l'État, na mabe ou na malam na éviter défense aux salana pourquoi? L'homme prudent voit le mal de loin. Et peut-être que flatter mon konzamboka pour nani va passer un poste. Comme ministre, comme mandataire, a gagné misolo pour la famille na bananae. L'homme prudent voit le mal de loin. Sénateur avi mbote place aux Ouami, papa nangai, ozali na motuya makasi mingi na kati na mboka oyo Congo. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais ndenge nini ochaki yango te nini blokaki ocha état de siège. Et là mais tuna bino de bapandisanga fo tuna sénateur avi Joseph Kabila. L'homme prudent voit le mal de loin. Silence na yo et pesanga somo. Silence na yo pesanga somo makasi papa sénateur avi Joseph Kabila, il faut loba. L'homme prudent voit le mal de loin. Oh papa. PPRD est parti cher ya Joseph Kabila kabangi na PPRD za lokola net bois qui filé na maye. Wow. Mbisi nyonso toza na kati ya mayi wana akangami mobele na file wana ndenge ezali PPRD silence Joseph Kabila akangi ni batu na mbisi akangi batu na file ya mayi. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, bienvenue sur Tolo Belavi officiel. Merci pour la confiance, pour la fidélité et puis disponibilité à temps pour Sarabiso toujours dans Tolo Belavi. Merci na Papi Gen Tolo Belavi pour l'antenne au Pesaranga Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse à Wana Kinshasa. Yango Salapé, fierté ya Tolo Belavi toujours. Les lots toza awa wa place bomoningai toujours décortiquer ma solo na petit peuple mais avant tout décortiquer na profiter na pesa mbote une équipe nyonso ya Tolo Belavi. Merci na Regen papa 600 ans na sima caméraman na ngai ya Bogar. Merci na Washington 4 fois prêtre les grands pays mon vieux depuis Munich. Salon Okito na porte de Paris, salon Okito na porte de Paris, place to kuta na biso nyonso na ba bienvenue Vangansele. Grand homme, bienvenue Vangansele. Merci à la grande dame Yvette Matendele depuis Paris et Jonas Nopé, Motemaya Elali Kunkuna Lyon, Bambote Nayo, Patrick Landou na États-Unis, Bambote Nayo. Alors, tous un petit peuple, tout bête à solo parce que na tout le Belavi, tout solo là. Na profite na pesa Mbote avant na tourner ba question sous. Petit peuple Mbote. Mbote papa Mopanzi Sango. Na sepeli makasi penza komona penza équipe mobimba. Et na sepeli penza makasi vraiment lo lenge pe o ndimi penza to lobela makambo parce que mboka na biso penza ezalaki mingi penza na kati na libulu mais tant que nga petit peuple na moni que non naza na kati ya population na moni ba to maele ya mabe ba dongolo miso oyo ba linga ko étouffer ba action ya mokonzi mboka bazoya ko intoxiquer peuple que non mokonzi mboka nga na bité na ko vanda te il faut na ya kolobela o etali que non ba avantage ya population devant mokonzi makamba mokonzi mboka zo ko sala ba action ya mokonzi mboka zo ko sala ezape mingi ba avantage pour na biso. Donc il n'a moni que non a ko vanda te il faut na ya ko yanula ba oyoyo bazoya koloba mabe na ba télé bazoya ko yebisa population que tala mokonza mboka boy na eboyeboy ngasko na yende comme petit peuple na zali penza na kati ya peuple penza tout le monde a yebi ngai na ko défendre siko peuple na ko pesa pe ba message mingi ya peuple pa mokonza mboka pa yoka et ko sala mape ko zala bien makasi. OK, siko kombo no vraiment zanani ka petit peuple. Non, kombo nange ezali penza ba benga kanga mingi po nga na zana ba kombo ebele mais mingi pe kombo eza pena na kati ya identité eza penza Fabrice Chipamba. Ndeko Fabrice Chipamba na lingi to sola vraiment makambo mboka vraiment oye ko défendre peuple parce que chef de l'état ayoka peuple à travers yo. Alors nengo zo mona peuple ezo vivre boye. Ndenge peuple bazo vivre na misère to lo ba misère. Alors yo za petit peuple molobeli ya peuple pour mokonza mboka ayoka okoloba nini pour na misère au peuple azana. Bon papa Mopanzi Sango soki na lobi ete toza na kati na misère
wana eza lokola neti nazali kodénigre na bakonzi to nazali kosala mwa kobunga mokie toza na kati ya misère te me eza lokola neti mboka na biso ebandi mbala mongo na faci mboka na biso ebandi mbala mongo na mokonzi ya mboka oyo faci aza lelo oyo tobengi président de la république Faci Beton. Donc constitution na biso ebandi mbala moko na faci moni constitution na biso za malamu mingi mais na ndenge mboka eza munene na constitution bapesi eza na kati oyo ebandi kosalama epai ya mokonzi ya mboka Faci Beton. Na moni ke moi ba divergence eza moi makasi yango moni biso population to moni un peu moi bokitisani muke mais toza na kati ya ba espoir na maloba ya mokonzi et que non to komona ba bonheur. Donc ina zoli ko senga kino population apesa mokonzi ya mboka lisusu confiance ndenge azali kopesa ye abakisa susu confiance mozopo mokonzi ya mboka ameka mpe kozwa ba ekipe malamu nzamba sunga parce que mboka na biso déjà ekambamaki déjà nzambe deja akanga mboka na biso mokonzi mboka akabaki mboka na maboko ya tata nzambe na minute o mboka na biso na maboko ya nzambe na mokonzi mboka azali na kaka wana azali ko exercer oyo eza kosalama na nzambe. Mais tango lobi ke mokonzi mboka ebandi na tango ya président Faci Beton. Alors constitution tango zo ba constitution président Faci Beton okuta constitution déjà ezaki na maboko ya Joseph Kabila yepe aye ko kumbela ka ndenga kutelaki yango. So mekano ko éclaircir peuple bato bazo landa yo constitution bandi epa na ye na ndenge nini. Papa na ngai soki na biso ke constitution bandi epa ya Faci Beton parce que ça na makambo oyo ba avantage eza na kati ya constitution na biso pour na population. Ok na moni na débit ya mandat ya mokonzi mboka a touché yango na mumu na mamo que non parce que balobi que non peuple ndeza souverain premier bakonzi ba kande pa biso to pesa bango pouvoir bakenda ko sala la biso musala mais comment on a que constitution salami na ba avantage mingi ya population mais na sur le Joseph Kabila oui OK Joseph Kabila abandaki yango Joseph Kabila abandaki yango na 2006 abandaki na 2006 eza na babiloko muso na kati ya constitution avantage ya population abandi mandana liboso na mandana mibale atouché yango te mais mokonzi mboka tango ye yango nazolo bakino muto abandi ko exercer constitution na biso ya yambo président on a benga président Faci Beton yenda bandi so constitution azo respecter constitution na ndenge moko elongo bani ndenge basalela yango. Alors pourquoi si on a lobby qui a respecté la constitution depuis mokonzi mboka azwa ki pouvoir na ye mais tozo mona peuple na zongi sune bani to mona peuple azaka toujours na misère mais bato nyonso oyo baza pemena mokonzi mboka ba opeto yeba ba vina ba onde ezalaki ba sombi ba mapangu ba bongi mais peuple azo continuer toujours car na ko souffrir so avantage ya peuple na ndengo lobby ke mokonzi mboka toucher constitution pour avantage ya peuple ezawa. Oh papa journaliste mokonzi mboka touché côté pene un peuple pona nini toleli misère na mboka na biso parce que batu oyo babandai kosala na 18 ans biso tozalaki na misala kosala te ba société zalaki te eloko nini bandai kosala ke no biso tozana na mwa mike batu na bandai kotia maboko na bongo na libenga ya leta bazui maboko batia na libenga ya leta baye nango epa ya biso population tokumisaka bango mokonzi président tolie te boye bapesaka biso bakanyaka wana nde tobandai komona vie eza bien. Oh papa nanga papa journaliste tango kaka Faci Beton yembo bango batiki société te batiki bilanga te moko ebi bukanga lonzo place tozali batiki biso le côté ba récupérer ba société nyonso tu ya l'état maintenant ce bango bande ko zwande mbongo ya peuple bazo ko lipesa biso ngo bazo ko kabila biso mbongo wana biso siko tozali na misala osala te tango siko pouvoir e ko changer Faci Beton ye place wana ndi eloko na eloko ezongi na kati ya ezongi na kati ya institution nango donc mutu na mutu azala na kati ya institution na ye ale abimisi mbala moko o na pesi mbote papa Gilles Lingete place azali aye ko vanda mamo na finance wana babengi IGF aza vigilant misu likola lisu yo ko simba ndenge ni yo ko tia maboko siko batu wana bamande ko iba wana bande ko tia maboko na mona libenga leta batu wana siko baza susu na misala te basé sur na le côté fonction et style siko biso pepe to comme mona bona nzela ve tozolia te bazo bisa biso nini bokolia nini bolanda batu kuna ya poto
tokolanda bata poto ndeni po bata poto baosela biso nde bazolukela biso baemploi epai ya babindele bazoke kolukaluka po bamindele baye na babiloko po biso mpe tosala mosala. Donc bato ya poto bazolakisa biso lolenge nini tokosalela misala, bazofungola biso nzela ya misala po tozwa mbongo. Biso population tolingi susu makambo te ya mbongo tozwaka na maboko ya bapoliticien parce que bazomanipule biso mingi. Me nga namoni pena changement ya makasi epai ya Faci Beton parce que ntango akotika ba makambo nyonso to bru makambo mbongo yozoyoka te ke noyoyoka te bakarte bazokobimisa 50 000 par mois. Mais bato mpe bakanga bango te bazana bango. La plupart bato pe o bakanga ki IGF tango beti IGF bato oyo IGF ekangaki toyoki bimi na bango. Est-ce que mbongo mpe bayibaki ezongi na kesi ya leta? Papa journaliste eloko okutu tuwe na kopesa susu mbote na président de la République Faci Beton na eloko oyo ye asali penza ya kosalir mutu nyonso tu oyo azotia maboko na libenga ya leta. To banino na régime ya Faci Beton tala nano oyo nyonso to atie maboko na libenga ya leta basali ye nini malgré boyo bakeno bakanga bayotika bango. Mais est-ce que ça fait mbongo ngo te oyo bayibaki? Mais papa journaliste, attention, même bazong saté aza taché, aza déjà taché na justice, aza déjà taché déjà na casier judiciaire né, eza déjà foutu déjà parce que déjà biso population to yebi non songolo pakala atiaki maboko na libenga leta bakangaki na ye azongisaki mbongo te mais bakondanaki aza déjà caché judiciaire né ezala ya kobeba moya azonga lisusu ezate natangela muke bato basalaki na 18 ans natangelo muke bato basalaki na 18 ans bakotaki maboko na libenga leta bakangaki bango pete batikaki bango baprotéger bango pe lelo ba député natangela yo mbongo ekweki na mai mbongo ekweki na mai ekwe na mai ndenge nini ye aza olobi bien que aza député tisiko aza ka député moto azo continuer ko vivre na babonheur système mabe yango wana tende oloko oyo Faci Beton lelo yo azotelemela opena na okumi nazo pesa nzambe merci batango si to landeli bien bango wana baeki ko kimela na baeki ko kota na union sacrée pour que bo protéger bango. Et puis suite na retourner sur question moko tozomona IGF Ondré aza ko tia beaucoup plus miso na na gouvernement et non na présidence. Pour la présidence pe bato belé bazana pe baza bato bazonyo ko la peuple mazo tala bango te mingi na gouvernement. Papa journaliste, faut que zala na bokebi mingi na côté etali justice ya parce que ngai na yo totangi justice ya te. Ngai na yo toyebi kaka tozomona ka ozoloba na ba avocat banini mais justice eza ya motu ya mingi. Papa komona mutu neti keno IGF wana kokene ndenge bobande ya koloba keno fo ba kende na présidence akendaki na présidence akendaki eza geste déjà munene malgré akendaki kuna a vérifier ye moko a vérifier amoni keno makambo zo kende malamu présidence mokonza mboka a pesaki déjà ultimatum na ye et père papa Guilain Nyemboe oyo azali penza conseiller ya mokonzi ya mboka penza directeur ya cabinet pardon ya mokonza mboka apesa ke ultimatum mutakoki kotia sous libenga maboko na libenga leta te pa apres na présidence Moïse Bezate ezali ndeke ba salaire na bango eza mituka ya leta bato on mona ba conseiller bazotambola na ngwana baza na kanyaka moko te baozo yo ki deya ki ono mutako esa mbongo na mai yo ki ono mutu moko détourner mbongo azaki pemena mokonza mboka batelier aza wana kutu te pona makambo wana abeti justice kara lobi justice la musana ba magistrat epai bazali bavandi bazali ko sepela bazali na sai na motema na bango pona nini bazali libre na tout mouvement bakokanga moto lolenge lingi bakobenga te ki ona tika ni mutu wana azali mutu ya yemei makambo wana ezali susu te yo mokonza mboka kotika la jamais ka benga mutu ona procureur tel dossier okata aza kutu kuna abeti justice ya kara bakangio soki ozongisi mbongo te papa bakondane ni ya yo se bakondane obebisi caché d'ici musana pesili biso pepe to rejeter constitution na biso de lobby clairement o azada attaché akotikala ka jamais kozana na kati ya maponami siko yebisa ngai ezali kanisa malamu na mboka na biso to po so likanisoni salamaki pana début ya mandat ya Joseph Kabila na 2006 kino mutachia maboko na libenga leta kangaye ata ozongisa mbongo te mais kangaye bebisi caché d'ici mais lelo tonga to mona bato belé to moni lelo na parlement est lelo tonga to mona bato belé bakomi ko sala makambu keno ba sala ba mambo minene awa ke bakolo bakomolo bakiono o bato bakokima bato ko sala bu. Alors petit peuple question mo susuna tuna yo tozomona yo za petit peuple tozomona na ba quartier to vandi fulu eza makasi banzela ezate maya romela ezate ba pompe bimakate kolia pasi parce que tant ozo défendre peuple ou soit ozo ko soutenir chef de l'état na mabe ou na malamu na ebité défense ozo sala na pourquoi ma o na soutenir mokonza mboka na ya malamu ezali pona ba avantage na biso mokonza mboka ye tanga bandi mandat na ya liboso omona ki commerce ndenge ezalaki
omoni zandu ndenge commerce nanu ezalaki donc mituka elekanaka lisusu te koma désert commerce wana na bato oyo bazalaki na 18 ans commerce wana ezalaki désert mokonzi mboka yei apesa ultimatum béton ekoti kobanda Kasavubu eke nango tina ina papa nanga yo lingola bakeza avantage ya population te toke na sayo muke papa kobanda Prince Kasavubu kino tina triomphal nzela ezalaki désert bato mituka kufaki kuna bato nzela bande koleka so nzela te bato bande kokima banzela ya kati fachi bato continue pousser moi liboso wana place wana ekufa oh ba uti da ko sala ngo kende pa posa na retard à partir ya rai wana basali yango da zéro trou donc en tout cas na pesi pena longoni na ministre na biso penza balabala mbote na yo papa mais suivez à la sous makasi koleka na moni zéro trou pena eza pena ça va et pena plus de 80% penza alors kolia ya peuple siko ne peuple zole la toujours nzala o lobanini na chef de l'état ata la peuple parce que yo za petit peuple zo lobela peuple nzala bazolela peuple tisiko ba defaka alipa maya romelezate papa na ngai nga na moni eloko nga na koyebisa mokonzi mboka te parce que mokonzi mboka azali na tous les services nyonso to mobimba en plus nyonso to travailler ayebi donc tozana eloko omoni ti tongo to loba kiono mokonzi yekuta zwaka dama wa nyonso to ayebi makambo nyonso tu susi na epe yango wana nanga na ndimi te no papa moko te abimaka na ndaku na butu moyo abimaka na ndaku na butu moyo atika ka bana ne nzala jamais a toucher pe ba biloko mususu ka pani bino bolinga ka biloko ya kolia mais ba biloko ba billet d'avion kitite ba passeport kitate baseli biso yo moyebi ke no mboka na biso zaki na ba société zaki te ba biloko zaki te ya malongo zaki te ko bota ke no mokonza mboka sala continuité nga sa continuité na nini est-ce que oyebi te ke peuple aboyaki continuité so yo continuité nga sa na nini azalaki bloqué na makambo nyonso tu continuité na nga esimba te eza na ba biloko mususu oyo mokonza mboka a bloqué pona amona avantage ya population na asanti ke non peuple ne azala malamu depuis président Fachi azwaki pouvoir ti lelo okutanga bilan na ye eza ndenge ni oh papa journaliste côté kutu ya bilan nga na za petit peuple en plus nga na kangama mwa mingi na makambo kaka no ya ba makambo oyo ya bakonzi ya mboka oyo papa na yebisa yo bilan mokonzi mboka ezali pena positif pona nini positif lo lenge ka ngana toza kende tozosala no émission boy bilan eza positif na époque à 18 ans papa ba mona na balabala ya l'état osala émission na balabala ya l'état mais ni oza muto okuto place okende koyeba na te papa na ngai bilan ya mokonzi mboka eza positif gratuité biso population to bande kolia mbonga mboka ote to bande kolia ngote okolia ngonde nini tangela ngai banda 18 ans tolia mbonga mboka nde nini oyo ke not mbonga mboka balia nde nini mbonga mboka balia ngo bo futa ba fonctionnaire malamu bana ba otanga gratuité malamu data ngomoni gratuité déjà bon nga oncle na nga zaki na bana 4 bazotanga na école ya l'état ba futa ka te azofuta na été mais gratuité un peu comme on dirait comme ndé simbi na ngopete donc l'école mususu bana ba ofuta minerval ba famille mususu soki to tambusi microbe e bana ba otanga te gratuité on dirait beti mwanzaki papa Olandi ministre te papa Tony Mwaba na pesi mbote papa Olandi était son excellence Tony Mwaba ministre ya enseignement na beti pesi mbote papa place oza sala ki tournoi e ba école nyon surtout à ville à Kinshasa papa na ngai bana bazotanga kitoko bana bazotanga kitoko en plus ba enseignant pe ba oso mbongo na bango kitoko et ça déjà faut encourager ngo biloko ngana oyebiso moni ba biloko nyon surtout ezosala ma oyo soki bande ko sala makala nde yango na linga ko sala continuité mais bande ko sala mate eza biloko tozo mona ngo sika pourquoi bolinga ekozwa elana ngo même mutuka kuto okoyamba mote na mutuka okoti na mutuka mbamo démarrer bon longo mbamo ezala raté na mutuka soko yo koti au démarrer quand vrou eza na ba exercice sala makana pour mutuka eklongwa eza na ba exercice to yeka na mutuka avant démarrer on exercice au sala et ya lokana tipe okoti ya mokonza mboka na mandat donc ayemba la moko akoti na mutuka ako violer constitution te aza dictateur te a dictateur te loko ndé pesa nga pasi po ba politicien mususu na un dictateur aza dictateur te aza na démocrate aza na normal donc au démarrer mutuka na yo au chef vitesse na faut qu'il s'affronte en main eza ndenge mona makambo yo sala ma awa omona ki moko no fese bande ko bloquer balongoli yango mopanzi pour union sacrée yango wana et alors union sacrée siko ba kitisi franc en main
vraiment les bâtiments première vitesse. Union sacrée on peut dire mbilinga batu ba longwe ndenge makamozo simba. Oya Union sacrée mutalongwa raté. Batu ba longwe ba délice sanga bazali. Union sacrée c'est sanga zawa. Union sacrée non, Union sacrée ba pekisi mutu kokota te. Union sacrée est pour la tendance te. Union sacrée za lokolo eloko moko et ko bikola nde ba politicien. Union sacrée nous omonana. Eza parti politique te mais et ko bikola nde ba politicien pour na nini okolanda kaka vision de bobele ya loboko boye. Papa journaliste tela loboko na ngai. Donc bozo ya eza lokwa neti mulongosi. Mais ce bokomika pembe na mokonzi ya mboka boko zo inscription na ye. En plus ça za na camarade te. Union sacrée ezali wana eza epekisi mutu abimate epekisi mutu akota te union sacrée ko babimi ba oyo union sacrée na yebiso na bandele so bien na lobi boye union sacrée ezali na teke ono oyo koti okomi kombo no yo koti ale oyo kuna te na bimi olongoli kombo no union sacrée za bongo te Union sacrée za bongo te Union sacrée olongwe na yo olongwe tali yo moko po mokonza mboka atikali na koloba teke ko apesi ba membre moko ya Union sacrée o tala boye boye mutu nyonso toza na pembe nanga toliaka ezate Union sacrée ba bengi mutu te o Union sacrée batandi ko be loboko yakani o sepele makambo eza wana OK makambo ngo eza nini salande avantage ya population yo kande mo ba sepele na mambo wana te bakena ba mopanzi pona yo lecture nini osali pona bango oh lecture na sali pona bango balingi ba poste. Il y a des députés mususu biso to voter ba député pona bakinde ko lobela biso pona bambala bala na biso baki ko lobela biso makambo za eleka na ba quartier na ba nini na ba commune na biso tozo ba avantage bango balobi bongo te bino peuple boza banani bino ale biso to ko sala makambo na biso ale azui madame na ya chewana ale ye moko ye wana bandiko abandi siko ko ya ko flatter mokonza mboka siko na fati beto pe flatter esimba te ye flatter esimba te sala ni mosala na yo député ko flatter mokonza mboka pona nini ba pesa poste akoma ministre akoma mandataire aba a gagner misolo pona famille na bana na ye nas lancer message mona député papa député obozo kanga ba député nyonso tout boye ba ke boza wana pona population boza wana te pona ba famille na bino na bana na bino po botambola na ba mituka o atako botika la komema biso na nzela te o ke na ko betelo lota lisolo ya mukie pona za pe na moi par na za petit peuple mais na leka na ka pe na moi ba parcours ya koteka mituka na mutu a business oui na za na kati ya business mais na zo lobela mingi pe ba avantage na leka na kana mangambo koteka mituka na kenda kokutana na député moko azoteka na palissade na ye député wana tche palissade na ye wana 40 000 souka 40 000 en plus à kopesa pe ndenge ba benga ka commission à kopesa commission te donc bino bo luka moyen palissade o ba pesa ki bango palissade ba pesa ki ba député ko ba pesa ki député ya te ki ango a tche 40 000 et 40 000 ba pesa ka 40 000 na ye ce qu'on a tuni ndeko député na bi honorable mais bi ngana ina mutu asomba palissade na yo ayen azaka na 40 000 député ebisi ngai boye ah mwana na ngai aza pe moi papa mwana na ngai kasi musala yango ni na pesi yo te musala yango yo ko lukande ko chia misolo ebele ko leka 40 000 nyonso ko leka wana na ko pesa ni na yo soki na lobi na tangelo journaliste na tendance nini bato bakoloba ki te petit peuple azaka ka ngangu moko te ngaza ngambu moko te naza na ngambu moko te naza petit peuple na soutenir ba valeur même côté sénateur à vie ba valeur pesali alors deux côté à ce place wana pe alors côté la silence ya sénateur à vie son excellence Joseph Kabila côté silence na depuis alongwa na pouvoir ti lelo silence alobaki eloko te makambo bimi ke azwa bambongo boye asali boye alobaki eloko te silence wana bozomona ote eza un peu risque à l'avenir pona kota nanu na mozindo ya sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na pesi mbote na ko lancer moi message moko ya motu ya makasi pona sénateur à vie mbote place ozwami papa na ngai ozali na motu ya makasi mingi na kati na mboka oyo Congo parce que ozali président oyo obandi constitution donc oza président avant constitution avant basa la constitution oyo message na ngai naza na passe na motema mais na komona yo osali 18 ans na mboka na biso so to bi osali 18 ans no lakisi ke na pouvoir et lakisi ke no ozali na pouvoir na kolonga na pouvoir to kotanga ngote oyo to na 2022 mais ko banda kaka na 2001 si tu comme en 2018 papa sénateur à vie Joseph Kabila osa censé tout le temps communiquer
ndenge oza bongo donc oza censé kopesaka biso otwitaka tout le temps oza censé kolobaka il faut loba bato bazokosela makambo mingi bato bazokosela makambo oui bato bazokosela oui bato bazokosela makambo parce que azoloba te ebongi ye moko aloba po toyeba vérité bazokosela makambo po tokondima ngo te po ye mona alobi te bino mo pekaka na bato bosutena président Fachi bolobake azaki moyibi asalaki boye nyonso ya mabe eza na mutu na ye mendeni sikoyo ondire oza ndenge tendance mote na bato wana olobiki bandoko non sénateur à vie azali wana tokoloba nanu teke non atiaki maboko ne na libenga leta za bote sénateur à vie non premièrement ye moko aza na communication mpona nini eza na makambo mosusu oyo exercaki yango te na kati ya pouvoir na ye ebongi bajournaliste bino bato botuna ye mituna wana mais comment bitumba este ezalaka wana pendant 2006 2008 2009 mais ndenge nini otiaki yango te nini eblokaki otia état de siège eza mituna bino nde bapandisango fo botuna sénateur à vie Joseph Kabila fa lobela yango ndenge nini gratuité des renseignements ezalaki wana constitutionnel sénateur à vie Joseph Kabila avantage à population na yo banda ekokamba ezalaki wana ezalaki na makomi bakoma wana ndenge balobaki les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation ndenge pe gratuité ezali non gratuité des renseignements peuple akotanga ofele papa mais ezalaki eloko ya liboso yango wana nde fala kosala yango ezalaki eloko ya liboso mais silence na yo ezopesanga somo silence na yo ezopesanga somo makasi papa sénateur à vie Joseph Kabila il faut loba silence wana mpona PPRD omona ondeni oh papa PPRD eza parti cher ya ye moko Joseph Kabila kabangi na PPRD eza lokola neti obwaki file na maye wo mbisi nyonso to aza na kati ya mayi wana akangami mobele na file wana ndenge ezali PPRD silence ya Joseph Kabila akangini bato na mbisi akangi bato na file ya mayi akangi baona ndenge ni yazoloba na ete mutu nyonso aza libre so amoni ke mokonzi oloba te ngana loba papa sénateur à vie na lancé le message que non okangi bato na kati ya file ya mayi bato bakangami na kati ya filet ya mai bato baza ko bouger te papa na pesa exemple papa Etienne Tshisekedi paix à son âme tango azalaki na kati ya parti politique président IDPS azalaki na bato bande kolongwa bato bande ko déclarer bato bande ko sa makambo belé mais boni PPRD va ezwa makambo nango banda soki 2004 ti lelo bato basalaka ba justification na kati te bato balongwa ebele bato balongwa kasi toza na posa mutu tanga longwe te tomonaka IDPS Chibala IDPS Sami Badibanga IDPS Kibasa mais fondateur nango aza nani papa Etienne Tshisekedi te pe à son âme place accueilli papa sénateur à vie Joseph Kabila loba parce que okangi bato baza ko bimate bato bazo bimisa te figé PPRD te que non ngai nazaki na PPRD mais na moni que non ndenge que non makambo zota cercueil ezali penza na motuya makasi mingi na biso population na moins cher pona nini tozolela ba famille na biso mususu na kati ya kokoso tozo defa bambongo est-ce que déjà liwa pona kokunda mutu foko defa mbongo tozo defa mbongo point tozo defa mbongo tozali penza na makoki penza te mokonza mboka message nanga nazo lancer mokonza mboka cercueil eza nango kutu te ko eloko ya motuya penza makasi te po epolaka cercueil il faut ezala moins cher autorité de l'état il faut ezala cercueil wana tango eza moins cher l'état ye moko azwi yango déjà asalisi ba menuiserie plein baoteka cercueil même 30 000 ezo contribuer pe pesi dans bato misala en plus pour banzete ze biso moko machine nango ezalaka nango eloko moko te ekoleka mboka na biso te donc tango bazwi ba misala ba menuiserie bazwi déjà mutu moko ta otika loteka cercueil $300 alors tozalaka na point wana tomonaki liboso nde ezalaki nde olobi ke no kokunda mutu ekoma vraiment eloko moko extraordinaire liboso ezalaki na basale bato baolela na basala tomone basala ba $5,000 ezalaki bacimetière mpe ndenge moko sikoyo lelo ata bazwi solution ya cercueil sikoyo bacimetière ya l'état ezalaka lisusu te bacimetière ekomi bacimetière moko vraiment kokunda mutu ba $10,000 ba $5,000 mpona wana mpe koloba nini wana mpe lisusu eza mbela makasi na mokonzi na moko ya mboka parce que toza na bacimetière oyo déjà ezalaki keno ya l'état etondatonda oyo totanga Kintsuka Beteke Kitambo banini wana est-ce que mboka na biso ezangi ba espace eza belé ba espace ba côté mokonza mboka eza na ba place mususu o mboka no ezali o ko chango pata cimetière ya moins cher o ezalaka net na Kitambo ya biso tosombaka ba 60 000 ba 100 000 awa o ko chango pata ato chango na maluku
papa soki tomoni kaka eza ya ofele tokokende kokunda bato na biso bafamille na biso kuna eza fierté ya kati ya manda na yo en plus ekotikalaka libela bato bakoma en plus papa Fachinga aza na posa ke non mboka oyo otika ngo na kati pena po moni mboka oyo papa journaliste eza lokola mai mai obwaki yango boye na mabele ezoluka nzela nango yango moko maintenant Félix Tshisekedi aye sikoyo kosala yango siko terrassé abandi déjà ba fondation terrassé ezokende toza na posa papa Fachi Beton si c'est la biso terrassé wana kende pene za la niveau moko ya beton makasi pona oyo nyonso to koya alanda bobele loboko wana loboko oyo chabo wana mutu nyonso to kolanda ngo alanda yango oyo to pesi penza longonya na Gilles Lingete tozozela pena ba makanisi ya malamu kuna pena na senye bima ya malamu pena pona kita etombwama siko komona ndenge basali ya bibembe e balongola ki basali les ati bibembe le kambala mais tomoni kara batu peka bozala na bango bazo mekempe lokwa koluke loko wana ezonga ki bibembe zonga kolelama na basali oh papa journaliste lo bango nini papa journaliste loko wana robetela ngo CTP ya mokonzi ya mboka lisusu kolobake mesure o bazwaki ya basali wana kokangama ekangama na bobonga libela etika la bobele bongo po biso population toza na eloko te tokovandisa bato na bandako tovandisa est-ce que ebembe nanu yango moko eza nanu maladi kovanda bongo ebi bato kombe bakufa bato kombe bakufa na maladi kovandisa ebembe kobanda boyoki nango na 12h evandi ti 14h 15h boke kundango ebandi kopesa odeur ba maladi mususu bato bakufela ebana te so eza ya nini papa likanisi wana ya basali wana baba sala ngo pena loi ezalaka lisusu te kende libela parce que na yoki mo ba information moko ya batu ya mbongo koleka mais na kebisi batu wana na manda ya Félix Tshisekedi Tshilombo batu mbongo bazate o mutambongo zate jamala se retrouvaka na prison na kata mboka na biso to tikala komona batambongo bakota prison te à part kaka na ntango ya Kabila na ntango Kabila to tikala komona batambongo bakota prison te muyambu bakangaka ya arbitrement biso moto yebi ke non papa muyambu place azali bakangaka ya arbitrement wana nde mutambongo to tikala komona mutambongo te ke non asali be mabe bakange bakote na boloko pendant 18 ans to mona te mais na époque papa Félix Tshisekedi oh papa ba ono surtout bakanga bangana bakanga bango arbitrement yo moni mutu bakanga pene na époque ya nde ba osambisa batu pena bona télé ozomona te ke utu mokonza mboka alobike no procès 100 jours naza na posa ke non nazwa message ya malamu na procès 100 jours en plus c'est à la télévision est-ce que je sais soza malonga te ba otiango na télévision yo déjà mona ba osambisa makambo batu ba yibi mbonga mboko ba che télévision banda 18 ans papa na ngai mokonza mboka ndinga za bonga zo telemela ba anti valeur akolinga te ke ko bomba mutu moko ya mabe na kati ya pembeni ni azali OK petit à petit omo kinde na suka to lobela point ya IDPS komona lelo IDPS e bandi ko perdre batu ya koma kuna e bandi ko perdre batu ya kilo komona lokola Jean-Marc Abound IDPS etie libanda par là okolobani oh IDPS ezobosa na bato babunde na bango lit te IDPS ezali parti ya dictateur te IDPS ezali état d'esprit ngai na kosepela makasi na lolenge pena Jean-Marc Abound pena zwaki pena likanisi kolobaki na démissionner na sepelaki nango makasi na zaki na esengo po mboka na biso ezuela papa a démissionner pona nini a démissionné pona acte o se posaki wana ezaki acte moko toki ko condamner ngo pe na to condamner na Jean-Marc Abound to condamner pe na ba côté ya ba garde républicaine que non il faut muto tambona na ndenge elongo bani mais Jean-Marc Abound ko sala acte ndenge wana acte wana kasi yo moko moni te que non acte salaki omoni ke uleke no ba garde républicaine ba zona kanda na ye albi na boy ko luka makambo na ba garde républicaine o bazo kengela mokonza mboka na famille na ye na biloko na ye na bato bazo kotele bapaya na ye Jean-Marc Abound ye wana kene a démissionné ye moko pona nini apesa na niongonya na ba garde républicaine na biso ba bengi bana mura pona ba yo kentsa masoni te na makambo oyo Jean-Marc Abound asala ki bango maintenant siko to kene na côté ya ko longo na parti na sepel makasi nga kutu pona nga na monite ke ba longo liete Jean-Marc Abound longonda ye moko po moni kete peut-être ye mususu amona ki likanisone salama ki na mwana mungo ko dépasser band amona ki yango mabe uleke no atombola pe kita na biso na parti na ye ami longo leli na ye moko na malembe ndenga kewana yo kansi Jean-Marc Abound ndenga kewana akokende ke no asala contre peuple ok pour ça contre peuple te pas outi na kati ya opposition pendant 37 ans ayebi passe à peuple congolais ayebi makambo surtout alongo e pona nga kutu na linga te ke no akende asala ki ono asala ki oso na oyo ka message mo ba loba soki
soki akomi kombo moko soki kombo nini wana azala kaka IDPS parce que basami badi banga baza wana banani baza bango so bautaka IDPS bango nyonso to so basangani baosalaka mpona population donc na sepeli makasi po IDPS eza dictature te kuna eza te bato nyonso baza kuna bobosana babolamu ba te Jean-Marc Kabunda asali bolamu nini na IDPS bolamu nini Kabunda asali bolamu te abundi ti ekomi ke bozu pour papa journaliste Jean-Marc Kabundi bongo sikoyo bongo ndaku kasi bongo ndaku kasi bongo ndaku kasi abundi bongo ndaku bongo ndaku bongo bakare menye abundi kasi azui mbongo azui mbongo abande kosala musala na bafuti mbongo ne atongi ndaku ya mwana mutu tanga asali musala na parti ba récompenser na parti asa premier président ya Assemblée nationale bato bakolobaki ono premier vice président Assemblée nationale bato bakolobaki ono azwi misolo wana wapi oyo atongeli ndako wana bongo aza na salaire te olingo olobaki no Jean-Marc Kabunda aza na salaire te aza na baavantage baprime te atonga ndako wana bongo ndako yango eza monene yo monaka yango eza 10 niveau nayo tuna journaliste oyo alobaki no Jean-Marc Kabunda atongi ndako na biso ndako wana eza 10 niveau Jean-Marc Kabunda kuta atongi ndako a 10 niveau te atongi ndako te ke no avant déjà 10 niveau te yo bandi ndako kumi c'est na ndako kutu c'est na kutu pete ke ono eza 4 ko kandala pete yo lingolo bango nini ke ono azwi mbongo wana aza premier vice président ya Assemblée nationale olingo bo yango o papa na ngai ko na ba carrière te wana ba information na yango moni mokonza mboka abwaka kimbela na bapanzisango ke botika ka kozwa ka ba information na kati ya ba réseaux sociaux bokendaka sur les liens bokendaka kozwa ba information nani amoni Jean-Marc Kabunda azalaki na carré minier babimisa ba document soki ezala carré minier justice ezali wana wana ezali nde batunde babande koloba menga na se compter ka ndaku azali wana bien le bien kotonga ndaku ndenga alingi kovanda akuipe tuka mpako bide fape mbongo na banki ba déficit parce que azali mutu munene mingi na mboka oyo. Alors tokomi kokena suka tolobela sikoyo seni tokomona mwa ba contradictoire na seni par rapport ya seni elobi ke nanu bazwi mbongo te pona ko organiser l'élection mais côté gouvernement déjà babi ke no ba pesa ki mbongo na seni est-ce que l'élection vraiment koza papa côté ya ba élection kutunena ko betela ngo susu mama na sete na marto makasi côté ya ba élection penza boyo kanga bien bato bafai na bandako tokoki jamais kokende ba élection na ndenge tokeno na ndenga désordre te tolinga kosala ba erreur te oyo esalamaki lobi tolinga ka tosala yango ka te mpona non bato balingi fe secret te comment bino bongo bozo mboka na biso bokomi son lokola neti France États-Unis bongo bozo mboka na biso bokomi son lokola neti Amérique Canada non Canada ezwa temps ebele po bakoma place bakomi wana France ezwa ka temps ebele po bakoma nde bakomi wana oko comparer jamais Macron na Félix Tshisekedi parce que Macron a déjà nous surtout basaleli so kazo exercer mama mususu babenga ngo continuité de l'état fait ce que de ngaza na continuité ngasa la continuité ani continuité ani na ngasa la continuité bukanga lonzo bato ba journaliste bolandanga journaliste fait ce que de ngasa la continuité ani continuité bakanga ba ko continuer fait ce que de ngasa la continuité ani continuité ya kozanga ko ya ba tribunal ba banda ko sambate bato ce qui fait ce que ngasa continuité c'est que ba procès wana o procès chebe ya procès boy elingaka finalement on dit que peine ngaka zalaka wana ba benga continuité fait ce que de mamba continuité c'est pour cela ngo to zo pe mo ba arrêter côté ko lien na biso population to za pe na kimé po to yebi que non mokonza mboko ko sala posa ya biso population. Alors pona ko suki saso okoloba nini na seni ndenge makamoza okende na seni na koloba na ko beta c'était côté ya élection côté ba élection tokoki kosala ba erreur wana te tosalaka bango imulunda basalaka ba malumalu basalaka bananga basali tokosala ngote papa Denis Kadima na peso mbote place ozali papa kolanda ba politicien te bazana kata ba précipitation ba politicien bazana kata précipitation bazo comparer vitesse na précipitation ba politicien bazo landa kaka avantage na bango bazo tala te biso population tozo souffrir biso population tozo na mbongo te biso population tozo na misala te ba politicien bazo tala ngote bazo tala kaka ba avantage na bango moko bazo wela ke noto ke ba élection pour ba député pour ba ministre sko biso retour na biso population to sengi boye pona biso to pona mutu na biso ke otolingi député
to senge ba élection ya bien papa Kadima place ozali papa kolanda ba politicien te banda na élection tanga ndenge ba komana mibeko ya seni tanga ndenge ba komana mibeko ya mboka sala ndenge mimboka lobby siko ye azana mbongo te organiser ba élection mais lobby mbongo te oh est-ce que muta mbongo te organiser ba élection oh mais kasi kaka na mibeko wana ya seni na ba comité au cas où soki mbongo pesa mité akosala nini soki gouvernement me pesa mbongo te ye akosala nini ako exercer ka oyo mibeko lobby wana bakosala yango bakosala ka ndenge mibeko lobby wana tomona kango na ba 2016 awat 2015 tomona kango esala maka mais biso toza ba posa biloko wana te toza na posa ke no biso population tozo ba carte identité toza ba étranger na mboka na biso papa Denis Kadima oza na ba expérience ebele o sala élection population na bazana ba carte te papa Denis Kadima yo lingo organiser ba élection na mboka o sans compter jo compter biso population toza boni na kati na mboka oyo Congo toza combien papa Denis Kadima aujourd'hui déjà nombre de population na lingo ça ba élection er yango ba kwa koloba no ko no ba 62% ngo ezwami wapi na province nini na bimisi ba pourcentage toza combien peuple na baza combien papa Denis Kadima ozana ba expertise belé ozana ba diplôme ozana expérience belé papa Denis Kadima place ozolanda ngai papa kolanda ba politicien te papa ozana posta ke non lobby so cette élection obima pe héros na mboka oyo obima pe héros ke non o cette élection obima pe héros papa Denis Kadima non ndengo ozawana papa c'est la biso élection intransparent mais avant élection papa tozo ba carte compter biso même matin so en 2023 mais faut compter biso papa oko cette élection bo été ça ngai na olobeza ngai petit peuple ne nazoloba naza peuple na kati ya peuple naza te ko na uti na gombe te na uti na ma campagne te na uti te ko na nini te na uti na masina kuna na kati naza petit peuple na uti na banda na petit peuple papa to sengi na yo o c'est la biso ba élection intransparent pesé mais compter biso toza combien. Merci tozala ki bon na petit peuple na ebite okoloba nini liloba ya suka pona émission ya lelo ebiki tozaza na yo mikolo oyo liloba nanga ya suka na koloba naza wana pona actualité nyonso tu ya ezoleka na mboka mais na lingala bakosi biso na français bakosi biso na swahili bakosi biso na chiluba bayeko kosa biso na anglais tolobi non cette fois-ci faut que non na lingala yo ministre yo député excellence biso petit peuple tant boyaka na ba campagne boyela biso na français te boyaka na minoka mboka na biso soko ye na chiluba oke na province ya nini koloba na chiluba soko ke kuno koloba na swahili soko ye na kino koloba na lingala mbote na bino ba congolais mbote bolingini na sala bino nini donc politicien nyo so zolanda ngai ngaza petit peuple na ye na lingala to boyi makambo wa français bo expliquer biso makambo na lingala po français to moni to boke na biso musika mingi population zo comprendre te la population comme ikutu koloba makambo mususu keno abosana ki population abosana ki ote abosana ki koloba ote o kabila zonga population abosani kabila zonga OK population na jamais koloba kutu keno kabila zonga donc ba politicien ba landa ngai boyaka na campagne boyaka na lingala bo pesa biso ba message on a lancé par papa ya ministre information oyo na pesi mbote Patrick Mouyaya papa ba information mususu ko pesa yango papa lobango na lingala tala couvre-feu au fongoli couvre-feu mais population yeba été couvre-feu fongoli population 22 da ba koteki na bandaku donc balobaki yango na français maman moko to tunenga yabi mwana mama mais na yo ki kuna balobi lisusu ke no to kota na 20h ngala bi oh mama balobi bango te mama pona ni papa Mouyaya yo zoloba mingi na français pesa biso communication na lingala ndengo yaka na campagne ndengo yela ko expliquer biso makam na campagne na lingala to na posa pena bete la biso pena lingala pena bien information nyo surtout même bokota kuna na kati kuna ba nini réunion ba ministre kuna ndebo kota conseil des ministres ndebo kota ka bolobi wa français kuna ekokite tango bimisi ko boye lancer biso na lingala to yoka ngo bien mokonza mboka lobi nini apesi bino ba ultimatum nini to yoka ka ngote bato ba yoka ate nga za sensé na yoka pona landa information mais bongo maman na kimbateke bongo maman na tunenga lobi na tongo keno bokangi sou couvre-feu na 20h hein papa na nga donc na sengi na yo penza papa ministre information pesa ka biso pena information na lingala poto comprendre ka bien po peuple na biso peuple o pena toza peuple o pena mingi to mesana mingi pato ba mesana pena na politique te alors lingala ko faire comprendre peuple muke au lieu de ba français belé numéro na ngo ezali plus 243 085 11 56 213 085 11 56 213 WhatsApp Yangwana Kaka Mobimba. Merci.
Merci Nabino Nyoso Bozala qui connecté pe branché na Tolobe la vie. Nabiso pe na ba mabanga o ya se baleto bango simple mbonge ya pamba pamba. Mo tutara toloke yonde mto sala kiti mais biso to vanda avant que kiti ya. Merci na Papi Gen Tolobe la vie, merci na Rigen papa Sisa ya lisambi na sima ya caméra pavala bambote na yo, bambote na bato nyoso bolandinga Patrick Landu depuis les États-Unis. Nabino Nyoso Tolobe la vie. Merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!